Blandine mafuta, Blandine. Nini yona joli walelo, nini. Kanda ya 1900. Bojua pa major zolozolo. Jolia boma kayo asala kataka kisongi kanda wana. Yango yo lelo seli interview, seli analyse o finga muninga. Toki tozonga pe Blandine. Tio mi benga pe kete yo mama lopango. Tio koma pe ko ganga pe bongo pe na ba YouTube bango pe Blandine. Na yeba kayo. Soki ya modete. Soki ya modete. Siko ozangi eloka koloba na YouTube ozangi musala osala ofandelika kombo ya nani kombo ya Joli Wale. Mafuta lopango nini oyo okumisa oza ya na ngai na komuna kala Blandine na ya ngambi lopango famille Blandine yo sozo mbongo na lopango na ya ngambi eza konta mama na yo mami lelo yo komi Blandine makwakala Blandine tozala pe batu komi tu pe sala kako yango komo melani pe loko ozano pe na tendresse oza pembe na yo talaka tendresse afinga na ebemba réputation koka réputation tendresse ana posa réputation te sympa bientôt lingana Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutino Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Bienvenue dans notre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. Formant l'émission Nabiso La Découverte. Où ils ont présenté dans votre humble servante Nabino Audra Kabena Baki, c'est la diva de la presse congolaise. Formant l'émission Nabiso Le Loto Belé concernant monde ya art otozanango concernant émission de Konabiso Joli Walelo aleka kepa de Konabiso le Ketchu. O pesa ki avinae. Comment nazanga mo na sa analyse ngamoko mais na bi nazanga mo te ensemble na bino babonye na biso ya le Congo ne tombera jamais. Avant que na commencer l'émission na nga na pesi bambote na nga na notre papa John Israel Makiese bambote belé l'association le Congo ne tombera jamais. Bambote belé à notre secrétaire Chirac Massamba, sans oublier mon cordon. Hein? Mon cordon moi na Congo Toko. Bambote belé, vraiment merci beaucoup pour la coaching na yo. Vraiment ils allaient rendre beau pour nous supporter ba caprice na biso ba misusu. Merci beaucoup, beau s'abonner massivement, beau s'abonner, beau aller dessus té. Na bisi bino émission La Découverte na Audra Kabena Bakisele la diva de la presse congolaise. Na bisi bino beau aller dessus té. Merci beaucoup à mon vieux Making Mazimba Langa Benga Kitata la Belgique, babi famille ni et Comas, les anciens des complexes scolaires Massamba, Bambote Belé, année 96, 97, 98, et Comas, les anciens d'école Massamba, Bambote Belé, notre présidente, Maman Nati, la baronne, la patronne, vraiment, Babi Bino Bana Massamba,
bana masamba kala auto sisa soy bokoti makamba odra vraiment solution emonanaka bo s'abonner bana masamba bo s'abonner bana ya lembo 98 99 2000 bana lembo bo s'abonner on dit on a bino odra kabena vraiment famille yango wana bambote bele biso na biso eza nini tozolobela likambo ya Joli Walelo na ndeko na biso tobengaka SB babi Mams si la bisali nini ezo se passé kazo sa analyse selon ngai ndeko na biso Joli Walelo l'équipe ndeko na biso leketu apesi ba propos na ye asengi ba pardon soki eza mabe ya ndeko na biso visa ya grande sœur na ye visa so visa se comporta ki mabe avant lui na ye na bandeko ba comédien o ezaka époque na bango génération na bango Joli asengi pardon po abengaki na banzonzingi te babengaka ye te Joli asengi pardon leli en pleine émission te toloba pe na vérité Joli lobi mabe te muninga asengi pardon siko biso to comprendre ye te po anini azana posa pe akutana na mama Olive bayamba ye po muke akozwa akosunga mwana visa tikilelo mwana visa za 12 ans ou 14 ans bout Joli Walelo asengi lisungi asengi na babi la patron na Belleville kanda abenga ye na banzonzing asengi lisungi sila bisalo abenga ye na banzonzing aseli mabete asengi asali o ezaki posa na esusi na ye biso sikoyo to balusi yango mokili ya mabe biso pe ba comédienne to lingani te franchement na ba uniforme na ba matanga biso wana to pelaka to lingani te franchement Blandine mafuta Blandine nini yona Joli Walelo nini kanda ya 1900 bojua pa major zolozolo Joli abomaka yo asala kataka kisongi kanda wana yango yo lelo seli interview seli analyse ofinga muninga toki tozonga pe Blandine tio mibenga pe kete yo mama lopango tio koma pe koganga pe bongo pe na ba YouTube bango pe Blandine na yebaka yo soki ya mode te Blandine yo finga muninga bozanga ne pas président mode route yo mona na oloma kombote a répondre yo te siko ozangi eloka koloba na YouTube ozangi musala osala ofandelika kombo ya nani kombo ya Joli Walelo c'est pas bien to lingana muninga lobi mabete muninga leli aleli vraiment l'émission le que tu asengi pardon aleli babenga ye po visa tikele charge 66 na mwana na ye bakomi mibale eza charge donc bokendaka kinga kati bolobelaka pe mwamba baninga te akota ba association ya ba troupe théâtrale ou pas aza mutu aza pe concert na biso pe chroniquer so pe bofinga pe chronique fati bino ne boyeba aza pe collègue na biso concert na biso aza pe concert na biso aza pe artiste comédienne musala o visa tikela ye muta se plaindre asengi pardon aleli ale yo Blondine mafuta ozo tomboli yango obanda ko finga muninga obanda koloba n'importe quoi que yo za mama lopango yo boyo babala yo Blondine mafuta lopango nini oyo okumisa oza ya na ngai na komuna kala Blandine na ya ngambi lopanga famille Blandine yo sozo ambongo na lopango na ya ngambi eza konta mama na yo mami obetisi batu batu bakotela batu baluka bakela o mawa ofinga anima kwakala finga yo abimisa kutuna innocent batu pasa mi ataye ba photo abimisa na ba innocent sa batu bana bolimbisa to kotsa bana te Blandine lelo yo komi Blandine makwakala Blandine tozala pe batu komi tu pe sala ko yango komo Melanie yebisango simba kisi nini Blandine parce que moi je te connais très bien Blandine kana ebio très bien Blandine ozaka pe boete comportement o comme na ya ko loba ya ba insulte inutile na YouTube Blandine ozaka boete ozaka une fille très timide ngana ebio za fille mo bien éduquée bien encadrée bien instruite tu comment na ba bla 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 na ba YouTube comment okamusanga
Pe loka ozano pe na tendresse oza pembe na yo. Talaka tendresse afingaka na ebemba réputation. Koka réputation. Tendresse ana posa réputation te. Ana tina réputation a conseilloni. Yebisanga Blandine na conseilloni. Joli wale alobi mabete, joli wale lo asengi pardon, asengi bolimbisi. Ana posa batena na banzonzi. À travers musala oyo visa atikela ye. Abokola mona visa, abokola na mwana na ye. Blandine, yo za mère des filles, Tendresse za mère des garçons. Pour plus na conseil. Pour plus na conseil te bon maka vina mioka bongo. Ezala te to ke to zonga ko. Ponga na bi mam sisi la bisal ndenga zana article au répondre bino te. Banda le loti lobi. Pe joli walelo aloba ki kombo ya mtute. Alobi kaka ke non. Oya azalaka deuxième femme ya de femme Madilu azaki actrice comédienne. A préciser kombo te bino moko nde boye ko bimisa kombo aussi la bisalo bino mo nde boye ko bimisa ngo. Mona moso bato atikala ko bimisa ta kombo wana te. Toza pe bato moni na vie totalaka lelo te. Totalaka lelo te Blandine vie on ne sait jamais. Yo lelo zoganga lobi onza mabombeli oyebite. Yo lo ko mona oza ya bana o bakoli déjà ba jeune fille oza na lopango so disant ndenge loba yo na lopango Blandine yo ndiko yo za lopango nga mana eko loba na eko contredire onyo so yo loba na YouTube onyo so ya mabe lobi pona joli walelo lobi mabete to si ça peut ka na débat to si ça peut ka makele la ngo pe joli walelo lobi pe comment mutu te joli walelo atalisi passe za na motema na ye atalisi souci dans la motema na visa tika mwana ata actrice comédienne moko te plutôt aya ata la visa ata la mwana visa tika te batuna ka te pourtant visa pe asala musala makasi na mboko visa pe asala musala makasi na monde art Koso muninga se plaindre bongo yo souci no eza yo fo bimisa ba mauvaise cicatrice ya 1900 obo joua pa major zolo ba série ya ba cassette na siko YouTube ozozongela ba souvenir wana okuma pe rancunière bongo pété toza pe batu to sambela yo wana oganga na mona liloba d'autres pas ozofingisa pe religion na yo Blondie ozofingisa nga na yebi o très bien tu es ma sœur je te connais très bien moi la maman mami na yebi o très bien lopango yo gangaka ya yo te eza lopango famille ozo na konta maman na yo si ozo ganga na Blandine luka kimia au moins si c'est nous okita ya modèle déjà ça bengana yo na groupe ça bengana yo poni ni rancune leki o leki rancune comment là ba haine partout ezakabi poni nango et là route ko pesa yo pesa yo vertige na vie Blandine ezaki liwa ya mama mami et pesa yo vertige te pesa yo déception te okomaka lokwa mboa ba sui ana rage c'est pas bien to sa musala moko biso ba une fois ti to utika na art to zape ba comédienne nde lelo to simbi ba micro oui okomi petit à niveau fingi pe Jerry Cobetox biso so to za école Jerry Cobetox soi-disant Blandine Makwakala ce n'est pas bien soni oyo kisa bat ba yo kela pasi le Makwakala finga yo bat ba ka pasi no tina ni biso so to benga yo Blandine mafuta tika boye tika ba polémique ozana bana na yo protéger bana na yo tika vie oyo tika to lobela yo to conseiller yo mais lelo zuwa kombo wana ya anima Makwakala lati yango lokola chemise o lati yango lokola blouson ba munganga et d'autres pas maele te en tout cas limbisango za yaya wa maele te mutunoko so me la banki te se ko simbi kisi wana e baby si yo maele e kimbi si yo maele a bomoto vraiment na ebi ke bosé belé ya kolanda émission so la découverte bo teninga rigueur te moni so muninga sali mabe faut ko lobela e tango ye na YouTube faut si ça na YouTube pour YouTube tem te pesa biso solution ba mamu nyoso ba programme toza kanango non toza famille so moni muninga lobi ma bébé nga muninga na privé nde toza na ba numéro biso nyonso benga muninga na privé te ya ye no moni ngo sali bolobi mabe je lui aller lo to ebité nga na ebité na moni na mabe je lui aller lo bité
Pour lobby batuni les questions tuni est-ce que zali kama bombanda te lobby via visa d'atambola te paix à son âme vraiment mutu akenda na e paix à son âme ki bombanda ya visa toyebi na biso te so babimana nani je lui aller lobby ka artiste comédien ape na chaîne na e etala makabo mbala mo bino bo visionner kaka te za sila oh bah et ça dépend de ma paix bon on peut voir la chaîne etala mat bah ça peut artiste comédien bah oui bah maman ma kwaka la oh bolo maman quoi yé pas ça artiste comédien na et puis tu artiste comédien après la chaîne etala makat après ça peut filmer la chaîne na on est bino bozuka ma bozuka vision tesila bon la personne sa réputation mninga réputation asomba en côté franchement réputation asomba en côté réputation za chemise te na longola polo oh baby et sur ba tache na longona la te la mamu non réputation asomba en côté blandine botika pe comme moi la batu joli wale botika yi asenga ki ba pardon amikiti si asengi ba pardon bolimbisa ye bolimbisa visa so pas le mabe oyo aza lésé bolimbisa ya senga pardon c'est pas bien et à bien te en tout cas émission oyo na sengi no pardon na ba chef na ngai ya le Congo ne tombera jamais et les ebinotés parce que nous sommes des chroniqueuses nous sommes des journalistes ceux qui sont dans la news dans l'information photo pe ça ba abonner na biso le Congo ne tombera jamais to ko hésiter te to loba photo pe ça ba abonner na biso biloko ya bien en tout cas franchement na fini mutu te na yebite na part na nga mona biki na lobi na ma bete na teine Blandine mafuta na teine tendresse pour émission Blandine à cette tendresse nous t'en filmé tant on retourne à la question les banal les abouzo sur notre concert c'est pas bien les a bien té tendresse boy ba roté na yo la mère des garçons ya la mère des filles on ba s'appeler liboke elengi o buti baba so buti bwa mibali buti bosa liboke elengi boté na kitoko. Blandine, on a vu on a vu aux filles la famille bien, famille très respectueuse na commune à Kalam. Je te connais très bien ma sœur. Si on a libala na yo, on a libala na obotiba na, na vu au fond a libala lengi ya kano ya sangwe bois kama. Si on comme le comportement est bizarre oh non 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 YouTube bébé ça mututé. Eza yo moko. YouTube bébé bisakate Blandine. Yuka si bana ngiringi kimbangu yolo baze belé te na libanda mboka wana. Baze belé ba vie na ngama king mazimbala ba yekisa acoustique baze belé. Ben a dit ndondo na ba Belgique wana. Mes condoléances à toi yaya. Baze belé ba ida ba la ma copine du jardin ba kwela na France. Baza belé OK na États-Unis babi ma maman chérie Virginie Vira en États-Unis. Basé belé bana apoto bana ngenge kimbangu ba sepela te na mambo sala ka comportement na osala ka na YouTube ba sepela na ngo te Blandine ma sœur franchement te yama change-toi changer c'est pas bien to komi na temps oyo ya rancune te ya polémique te to komi na temps ya olukelo nzambe to komi na temps oyo ya osala nzambe tomi na ta oya kolukate ko ona o baloba na te kinga na baby sala pelisa moto yo ka so pesa moto bongo po mams amona yo te Blandine da bundeni nga Blandine mo amalamba ndeni nganga non 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 quand ndingo fingi joli bale lobi pe oko finga pe mams oko tele mo finga pe sila oko tele mo ko finga pe la baronne belle fille oko finga pe to za batu mutu fo sala mutu fo sala vraiment. Merci de m'abonner à la Le Congo ne tombera jamais. Bambote belé. L'association Le Congo ne tombera jamais. Au niveau des bisous, tout aider les orphelins, les veuves. Vraiment, Moussala Le Congo ne tombera jamais. Non, to sollicite abonner à bisoté. Au niveau des bisous, Bettina. www.lecongonetombera-jamais.com. Au revoir des détails. Nous sommes aider. Association Le Congo ne tombera jamais. Vraiment, les 6 avril, tu as un kamba. Ou musika déjà bongamaka. Merci à mon cordon, Balobi. Merci pour la coaching. Merci pour la
respect mosala vraiment babi bakoche matakaka merci à mon papa John Israel Makiese na babonné na biso nyonso ya le Congo ne tombera jamais bo s'abonner na sali analyse nga moko na bina obenga na nga invité te nga mona bomana nango poto te na bandeko na biso na so ba chroniqueuse biso na so ba artiste comédienne to te na scène pas bien to pesa batali banda raison te que oui balinganaka te bango na bango non to linganaka ma tozaka ke mutaza différent na façon ya koyambela ndeko ni na motema oui to linganaka oh nga linga collègue na ngai na linga ba collègue na j'aime Dorcas ma sœur aza collègue na ngai concert na ngai oui to linganaka mutakosa bino te Blandi Mafuta, tu es ma sœur. Il faut que tu changes. Oh, changer. Vie est à bon côté. Na YouTube, et belé ba la question misapi. Et belé ba lobeli o mabe. Est-ce que vous êtes passé longue prière? Hein? Internet, c'est le roi. C'est éternellement. Moi déjà Internet, c'est éternellement. C'est éternellement. Ben jour, nyon so ben si tu nyon so finga baninga. Et so tika la Internet éternellement. Vraiment. En tout cas, vraiment beaucoup de respect na papa na biso prophète Konde Israël. Prophète Konde. Est-ce que vous avez tant? Vous avez papa. T'es un blondine, na sa chroniqueuse nene na YouTube. T'es nan. Ameka ko changer marche na ye na musala oyo. Ba maman na biso na Kimbangu wana, ba maman chouchou, to mona ba maman biso chouchou Lombi, ba famille Lombi. Ma vie na ngama king mazimbala. Hein baya chouchou ya na Lombi. Baya sisa Lombi na Iran. Nani blondine azaleki na bino, bo mekana ko conseiller. Hein ya Claude na sala. Ya Gile na sala. Bo mekana ko conseiller nanu blondine. Non, blondine a comme mata, comme baby sa YouTube blondine. A comme produit remarquable mais na nenga mabe. Eh blondine Mafuta nenga mabe. Oso na bimeli obo parce que na lobi na privé, oyo kité o bloquant ngai. Na bimeli obo ko pona yebisa yo. A trois secondes c'est la réponse mto yeba. Yo mto yeba so ozom c'est la réponse pour loba nini yo mto yeba blondine. Mais ka ko changer. Biso to ba leki na bino na musala, to ba leki na bino na ba âge, mais boza ba exemplaire te. Surtout sangani yo na tendresse. Et puis c'est des bombes. T'as tendance à finir avec ma réputation. Non, à la tina réputation t'es pas naïe. Pas naïe réputation et koufa. C'est pas bien ma sœur. Trop m'attend de la fin, trop m'ouvrir vers la fin. Faut le commencer à la prière. On a mis ça, puis on va te balancer dans le tout. On va faire la prière. On va faire la prière. T'es un modèle bengana yo. Pour nini? Mal boucher les kiyo. Ndingo zana ba benga ko isusu teo kingana na tableau na benga blandi ba benga yo te. Trop rancunière. Pour nini? Et là on Luka. Moi je te connais bien. Eh bien, je te connais très bien Blandine. Ozaki boete. Pe comportement, je ne pense pas que en haut ce comportement on anda pas ma petite na ngai. Je ne pense pas. C'est que you na YouTube e kana monde mo boye kana caractère mo boye osanoka zobo finga kola sa comportement mabe mais au fin sa famille ngana bi mama mi akufako abokola okano abokola okitoko na yebi ndeko no za Nigeria bien éduqué mais yo vraiment non tu fais la honte. Osa Sonia Musalo yo ndeko joli ale la lobi lo côté. Comment nazo interpeller na bande na biso ba écouter ngana émission na katikati. Analyse na ngeza ki ke non par rapport ya Blondine Mafuta ndenge a lobi mabe pona joli wale. Yango na yaki vraiment na sa analyse ngamoko pona solo la na ndeko na biso Blondine Mafuta ameka o changer, c'est pas bien. Et lo reso eza na comme ça ngoti na zedite ko lamba makambute ko balusa ko changer mambute muninga lobi boete esko ngo balusa po yondo bi mama malamu te oza molobela mutu te pe molobela na oyo zo lobela na olobela mpe ndenga mabe
Merci beaucoup de vous abonner à Bisso et les Congo ne tombera jamais. Vraiment, bon s'abonner, bon s'abonner. En tout cas, bon tenir une rigueur, bon s'épeler l'émission, bon partager, bon aimer. Ba commentaire on a bino et ça en a bien. Ba remarque na bino, ba reproche na bino et ça en a bien. En tout cas, on a boya na remarque. Na boya ba reproche te. Ba conseil na bino et on est ça la kena qui est liboso. Et on finit de ma bé. Hein? Vraiment bon aimer l'émission, ça j'aime. Pour s'abonner massivement dans les Congo ne tombera jamais. Vraiment la pesi ba mbote belé vraiment. Babi wana ne ba ngai ba soutenir ngai na transport ba soutenir ngai vraiment. Oko fa na pe bo sachet. Babi Marius Mangwanda. Marius Mangwanda babi mwana papa Mangwanda angolais. A congolaise maintenant ndam. Marius Mangwanda mbote belé babi mwasi ya papa Jean-Marie Ikela. Itela. Moi, ça papa Jean-Marie Itela. Vraiment, on bote belé à Marius Mangwana. Moi, si à papa Jean-Marie Itela. Na bossa inte Pamela la baronne. Pamela Kitoko la baronne. Bambote belé, ba ma passa. Nanani? Sandra Kitoko la Barbara. Ba ma passa moko. Kanoe bate timo bate nzuzi. Sandra la Pamela. Oye bate bala mabe basala bavanti makasi. Vous abonnez massivement à la chaîne sur le Congo ne tombera jamais. Vous tenez une rigueur quand vous êtes vraiment et ça analyse selon moi. Là ça non selon moi parce que je connais bien Blondine Mafuta. Mais bien Blondine Mafuta très bien. Na mu pas Blondine Mafuta. Te son dans lobby boy. Pour naté aye, pour mater à bon téléphone azo bater, azo comprendre pe. Azo que l'église a ganga quand mon liloba mon prophète Konde. Azo te ya makaka te Blondine. O te ya mandenge nini. Au fingi géri, au finga kaka. Le lokomi Blandine Makwakala. Bonne chance à toi. Lora yo zo lati ani Makwakala nzoto. Bossa ni nenga finga yo. O bossa ni nengo lela la YouTube yo Blandine. O finga mama ya ani Makwakala. O lakisa mama ani Makwakala nenga za avec lo lakse na nzete. Lelo lati kombo na ye. Mais Blandine a complexé. Franchement ça palpiter. Eh Blandine. Yo comme la combat ani Makwakala. Si mo comme combat essayer de Panama. Si on va changer kabongo, on va changer kabongo, ma bé. Zana conseil yoté aba. Yo kasi ba no ba compte fi ba te ba tala YouTube te. Ba kota YouTube, ba na ba téléphone ba za ba fi pe ba boa kama. Ba no ba ko la pe Barbara. Ma oui Blondie. Ba za ba mo ba ko la pe ba boa kama na bango Ba zo ta YouTube. Oté ya bangoni. Na mère des garçons tendresse. Bo teninga regarder so bo finga non boyeba. Franchement non boyeba. Donc, on a sous émission la biso la découverte. Vous avez qui présenté dans votre humble servante Nabino moi na mosala na bino ya komi kitisa makasi. Audra Kabena Baki c'est la diva de la presse congolaise. Je dis et je reconfirme. La diva de la presse congolaise. Merci beaucoup l'association Les Congo ne tombera jamais. Beau s'abonner massivement tokutani mbala esima na numéro mosusu. Merci bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus,
Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique Tenons-nous la main